Ma Mission TV, le miroir du monde. Mukuna, il faut qu'on répondre devant la justice congolaise. A Kendeko Samba, ce qui nous a été, on nous a moni wana barotala ce qui a été. Pasteur honoraire Mukunande à Lobagi na babitando mususu qui montage. Vous comprenez? Et ça montage té. Donc plein à Joseph Kabila ataye na bandal bandibitu ya seka bakoya koyambai. Voilà. Beaucoup foot abatwana bien et puis salinga pasi. Nde nazawa ndeko Flavien na sokoli maboko te. Moi gel nanga moko nazalaki nango nde permettre ngana se désinfecter na kota. Donc biso peuple toujours subir ba makamu mususu parce que ba sali yango o il fallait ba te ya biso que tika kindumba tika boye ole bango ba sala ya yango bango mo ba mi pesa na monde ya misala ya mabe et c'est comme ça le diable azo profiter. Est-ce que biso photos de la kaka mundela sali likambo nde biso to ko ndima yango neti ngabo so bina za congolais. Bon, à l'exception du village de Joseph Kabila na Rwanda, président éveil patriotique et comme éveil sexuel. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na bande konyoso bozwi libaku ya kolanda émission babola émission en population émission na bino bande ko bozwami libanda ya mboka na pesaka honneur pe lokumu na ba congolais o bazwami na diaspora misu na bango na Congo pona kotala mboka na bango ndenge nini ezali kokende liboso pe makambo ezali koleka na mboka na biso na talaka ba congolais bazwami na 26 provinces pe na 24 communes ya ville ya Kinshasa pona koloba ite émission elandamaka partout na loba yango seule émission na lingala o bande ko ba kolanda na ba continent nyonso bozwami en direct ya ba etando na bino to lobaka ite biso na bino to signer contrat pona ko beta masolo ya Congo kasi lelo bande ko balandi kolala kolamuka mbutu to komona makambo ebele ekoleka na ba scène na ba réseaux sociaux ekoleka ka lelo yo bana na biso ba komi exposer baleki ba yaya ba kulutu ba boti lelo ekomi ko sala soni événement oyo bande ko balandi oyo ko salemaka na mikolo yo to mona yango esalema pe na bande ko mosusu kala na ba pasteur esalema na bande ko na biso ba autorité esalema ka tout récemment botola nango pe na Congo central pona koloba ete ekoko ba na ba musicien phénomène oyo to ko comprendre ngo souté bande ko balandi to ko loba ngo mbutu koti na kati ya bakambi bazali belé na musique bakambi bazali na ba mangomba église bakambi bazali na politique bakambi bazali boko landa ping pong oyo ko sale makape na Sénat to ko mituna ka bande ko balandi leçon nini ba imboka ba ko tirer surtout pour na mœurs pour na bana o bazomi na mandako émission na bino yango émission population émission ya sensibilisation pour être totika banti valeur mboka biso kende liboso to loba ki to ko beta masolo d'une manière générale pe ko mona été na makambo tel pe boko na coronavirus ndenge bande ko na biso ba ko kamba tokolo ba comité ya riposte ya COVID-19 makambo zale belé bande ko ba ko mona ka ndenge ko salemaka ba ko sepelate to ba ki c'était sengeli to solo la to ko solo nani bande ko balandi to bengi si pona bino lelo après mikolo belé na confinement bande ko bakambaka to pe mokambi ya Asbel Kabila forever pona nini silence oyo to ko ka epesute confinement kaka to pe bazangi masolo bazangi maloba moto moi mboka junior petit vous allez me présenter sauter vous allez moto bato bayibi pe moi mingi otikala na symbole ya Joseph Kabila na habité so ça la sonité na personne mbote ndeko Flavien soldat ya babola nyonso obiso nyonso tozali Joseph Kabila kaka na relati elongi komo ko na Joseph Kabila forever bilembo na ezali pe kotikala seko na seko ozali moi mboka ozali mobutu ozali parent Yamboto kota na makambo ko leka parce que sengeli to sensibiliser to sengeli to TAP population bande ko ba ko landa biso ya solo ko ya na biso ko mona ndenge ba emplacement ba dispositif o salemi pour na bande ko yo ba ko sunga contre boko na corona na ba barrière oyo etelemi na ba entrée ya okota ville ya Kinshasa constantine yo sali tant toyé ah. Bon, on a fait ça vraiment partout dans les Congolais, ici quand on bazali, surtout dans le moment où il y a le virus, confinement, la difficulté zali, mais on continue toujours à respecter les mesures barrières parce que beaucoup de zali, kaisa se komata, donc ko sokola maboko, ko zalana moi désinfectant na yo et to respecter distanciation sociale, donc c'est important. Mais le quoi tu vas dans la mine na banda ko to za confiné ko ya on azoya vraiment elo resalinga pasi bato ba tiena
na équipe ya riposte ya coronavirus et puis ministre de la santé. En tout cas, bomeka kolandela ka ya bato botie na nzela. Hein, ezo sala pasi. Bato wana bazo ba risque. Ba kokipe kozala pe contaminé. Ba futama bien. Biso tozo mona pasi yozo bima bona ba confinement oyo. Tozo liate, tozo melate, ezo déranger, ezo sala soni s'il vous plaît. Bo futa bango vraiment bien. Son excellence était ni longo aussi Kazali. Il y avait un budget. C'est la afuta bango équipe à riposte. On moni biso toza na tante na ba cabinet ba yambara biso na ba pasi, mettant au bozo landa télé 50 partout, bo futa bato wana bien et puis esalinga pasi. Nde naza wande ko Flavien na sokoli maboko te. Moi gel nanga moko nazalaki nango nde permettre ngana se désinfecter na kota. Ba savon sili, savon liquide exacté. Pour la bongo ba bitembo bato ba olanda biso boleka na Wileri na pesa axe à Wileri avant kotao. Ba savon sili, ba savon exacté. Ba savon exacté. Il était 12 heures, imaginez-vous. Et savon ko sukola maboko exacté, désinfecté exacté. Ba timelo ka tono ma ya pamba. Na ebi ma ya pamba. Ba kondi. Maladie ezali. Ya passe. To occupé ba financement ezoya. Ba million. Mais beaucoup ba savoir les a combien? Ils a combien s'il vous plaît en tout cas ndenge bozo senga biso tozana banda kuna bampia kana biso tozo vanda bo s'organiser pour maladie et se propager. Ngana bakiselo au moins kangele ba masque zo ko mingi na butu au moins ba kanga ba équipe o balati ba masque té zali mesure ya solo ba konzi bazwa ki to respecter yango na osenga pe la population ba respecter pour un masque d'abord ezali pour na kosunga population moko mais policier zo kanga za na masque té. Policier azo kanga ana masque té ba o bazali censé ya kotosa mibeko kotosa population mibeko bango mo baza na masque té mais balingi population ba baza civil mais baza na masque té mais azo kanga population balati masque té donc na yebi que général ka sombata na pe koto o soulever le moko pe masque na kota kaka vraiment na ekomona que na mboka oyo batu mingi ezaka haine contre Joseph Kabila, haine contre famille Kabila. Tant que le likambo ba masque honorable Jeannette Kabila aizala mutu ya liboso ya ko proposer na gouvernement na biso ba masque wana ya maputa au fondation musée Laurent Désiré Kabila et lingaki yango moko distribuer gratuitement au félé ba masque wana ya maputa partout batomité mama ben na réseaux sociaux ba fingi Jeannette Kabila toko ezalaka te masque ali pour c'est là s'il vous plaît est-ce que le loyo on a bobanda toujours copé sa biso raison le loyo masque ni ne komi kolata mundele ya komi kolata ka ya liputa est-ce que biso photo zela kaka mundele sali likambo nde biso to ko ndima yango siko tango mutu alingaka sala en plus ya ko kaba parce que bosengi batu balata mbongo kosala mais alingaki akabela biso solo la population za na 1000 francs voilà alingaki akaba yango ndeko Flavien mais to fingi mama na biso wana ndeko na biso honorable Jeannette Kabila et sali même que a se décourager parce que amoni que bobo yango fondation musée Laurent Désiré Kabila pesa ni etiki to éviter mutema mabe likambo soke za malamu ato lingaka ngate pona za junior mpeti mais tango mutu asala geste ya malamu pona mboka pona peuple to tika ko sala diabolisation. Encore une chose, beaucoup de gens continuent à lakisa biso qui sont réellement de vrais patriotes. Ba bazana bolingo ya baninga. Vous comprenez? Lelo ndeko Flavien il faut botali sarayango. Partout depuis na vani nanda parti politique on a moni. Ezo kabwela d'abord entre guillemets ba militant na bango biloko ya kolia ezaka PPRD ou ya Joseph Kabila Kabang. Nzela ya secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadai. Ozomona ke baza même na souci wana. Ezate ke PPRD za na mbongo te. Ezake na moment oyo osalaka zala na mo souci mawa. To longo wana na ebisaka yo awa. Ba première dame pe bazala avant maman Olive Lembe. Ba sala raté. Donc kaka yemu tazo sala na première dame actuelle maman Denise nde bazo sala. Si vous avez un candidat peuple pour nous sunga bango pour besoin de misolo wana solidarité au chef de l'État lobagi apparemment bato bazo respecter mingi solidarité wana au président Félix a lancé ezaka bato ya FCC vraiment eza poto ko ta politique mais eza analyse la première dame ya chef d'État de basalaka mais la premier ministre basalaka te ya ba président ya neti ya tokolo ba
il y a l'Assemblée nationale, Sénat, il y a un merci beaucoup na maman Kabila na oya zo sala pour na peuple na moment ya pasi oyo. Merci pe na maman Denise na oya zo sala na moment ya pasi mais maman lui va sala baza ebele ba continuer ko sala campagne ya Joseph Kabila te. Papa Joseph Kabila d'abord ndenga zawana peuple tigala ko boya été premièrement pour eux à la notre préparer tout ça la campagne peuple a tigala ko boya été Joseph Kabila a respecté la constitution zela a respecté na ekaka ba image montée à Kala bozo ba image ba réseaux sociaux dikama ba réseaux sociaux ko photo zela na ba image à Kala na ça oui maman Olive zo ça la pré-campagne ya Joseph Kabila Kabange té parce que Joseph Kabila Kabange il est et il reste le chouchou de la population congolaise. Malingié, yoka. Mais en respectant les constitutions, la troisième mandat pour respecter Mibeko Yamboka. Mais ceux qui ont lobby, lobby au un scandale. Il n'y a pas un homme politicien populaire plus que Joseph Kabila na Congo na moment où tozolo banao. Preuve, bochaba image, Changu. Ce que ndimio changu ne confirme tout ça zela na silisa zela kasi to répondre na chef de l'état na ko répondre mututé faut le ba bien pasteur honoraire Mukunande alobaki na babitando mususu keza montage ozo comprendre eza montage te Joseph Kabila ta ba ye na famille ya Mukuna batu ko sopa na plein na ye moko ko kanga na photo nde nazo bisao donc eza montage te Kinshasa eza changu Tchangunde et confirmé à Kinshasa. Si vous yotala nan Joseph Kabila zoleka annoncé coup douté embouteillage ya Tchangwana nde batu baye azoloba comme les citoyens batu bazoloba quand même l'embouteillage na kangami na plaque normale net ya yona ngai oh papa ya to saka mibeko ya mboka ozoko pas comme les citoyens normal aza citoyen normal mais aza sénateur à vie président honoraire de la République démocratique du Congo. Voilà. Oyo Congolais nyonso alinga pe azo continuer ko linga. Ce qui me ko pesier nguya rozonga oromona démonstration. Donc pour na koloba na bato bazolo ba montage te. Eza lukuta alobi ke na Wileri mais na Wileri okangamande ni so de muto ezate. Azo le kamba mbam. Donc atika di bato ndomingi. Toko plein Joseph Kabila ata na bandal bandibitu ya seka ba ko ya mbai. Oh voilà. Mais ngazo comprendre. Et si quand Joseph Kabila rochaya robeta plein. Vraiment, et si quand je dis bien, et si quand rochaya Joseph Kabila lelo akobeta plein. Donc ça la banda ba otale. Oh, mais bandimino so aseka, pour bandimino so aseka baza batawa. Ya wa. Oh, mais balinga Joseph Kabila. Voilà mon amboka Junior Petit, mbutu et kotina kati ya bakambi ebele. Ezala na oya politique, ezala ba musicien. ezala ba star donc c'est-à-dire ba oyo so ba ko kamba lelo bazala mwa mangomba baza ba leader l'opinion bazana bato dikamba phénomène ba réseaux sociaux ba vidéo bi mamabe ba photo bi mamabe ba mso bi montage ba so ba lokuta oyo ko circuler lelo oyo ko sala tabou lelo yo sala tapage plutôt ba to so ba ko beta et comment ça la soni bana na sur ba téléphone bazala ba image wana oyo so salema lelo quelle leçon to ko tirer pour na bana na biso pour l'éducation d'abord il y a les Congolais citoyenneté à les Congolais autre comme qu'on perdre les lobbies sur les Congolais et comme qu'on ça la Sony même dans beaucoup de paysans boité Congolais comme une Sony bon nous comme le Pamba donc Flavien oebi il faut pas que tout me mayango na ndenge ya kobomba comment bani likambo ezali awa ezake monsieur Mukuna il faut qu'il ko répondre devant la justice congolaise parquet ya matete o batunyo so mikolo bazo lalela ba lota yango pongi Mukuna ifwa kende ko répondre kuna na elenge mwasi wana ba kende pona nini article 175 176 ya code pénal na biso eza koloba makamwana so na kati kuna atteinte aux mœurs donc na moment o esalinga pasi ba vidéo ya tata wana biso bilenge ko mona yango eza abomination webi na ibisaka yoke na mboka oyo makambo mususu tozo vivre ya mabe ezande ezo wute pa basala nzambe c'est-à-dire quoi ba oyo nzamba bengaka po basalela ye batika musala ya nzambe bakota na ba faire na ba cop na misala ya mabe na impudicité na nyonso ya mabe wana nde malheur yaka ko frapper peuple
Donc biso peuple toujours subir ba makambo mususu parce que ba sali yango il fallait ba te biso que tika kindumba tika boye ole bango ba sala ya yango bango mo ba mi pesa na monde ya misala ya mabe et c'est comme ça le diable azo profiter. Vous comprenez? Oui, comme il ça la même soni lelo muto lo ba kenaza chrétien. Pour nani car ndenge muto lo ba il n'y a pas plus longtemps, bah pasteur Moussous Toki, bango makambu, total, bah musicien kaya chrétien. Donc na ba musicien ko tango bingo to mona ba yemba ba nzemo ba musicien mokili, mais ba buzo ba mon tozo mona pas na bangote. Donc monsieur Mukuna, il est temps justice ya banda ko senga akende ko porter plainte contre Joseph Kabila auto zelarati lelo parce que biso to funda esko bien. Oh to funda bien. Alors s'il vous plaît, FCC tindega ki ko kata bilamba kuna te. En tout cas, faut pas qu'on compte FCC na buzo. Alors FCC montage. De ko flaver tikana lo bana pep, Ce que ça montage, justice ko bengisa ye, ndenge ba bengaka héritier Watanabe. Ezala ki même histoire de, il y a héritier. Akende ko samba, soki nzoto aneza yete, o nyoso to moni wana ba kotala soki eza yete. Mais je te dis, je répète, aza pasteur honoraire. Bino bokanza aza pasteur. Yola ça l'éveil patriotique, yazo ça l'éveil sexuel. Alakisi bino comment ko sala makambo wana. Alors, justice. Bino bande ko FCC. Rosa kuna de kola ako dénoncer que c'est là na retour à la question. Yango tozo kendete. To mona ki na débat yena mona mboka Jean-Marie Kasamba. To mona ki yango abimisa ki bakamususu pour na koloba. Pe atalisaki na mona mboka Jean-Marie Kasamba ke ndeko Joseph Kabila ki congolais te. Bino eko sabino passe. Na lobi boye. Bino na biso ke biso to funda e pona nini? Diffamation. Oh. Akende alakisa biso ata alekana no ata émission aloba village ya Joseph Kabila ezalaka esika boye mboka boye yo lobi kaza congolais te. OK, lakisa biso village na ye ba cousin na ye ba tata mwasi na ye ba noko na ye ya mboka oyo yebike aza congolais te. D'abord c'est ça, bo sungaye ba journaliste azoleka na TV pour na distraire batu aza congolais te mais aza nani aibisa biso et puis alakisa biso ba village neti nga boso obi na congolais te. Bon alakisa biso village ya Joseph Kabila na Rwanda alakisa biso ba koko Joseph Kabila bon Joseph Kabila kufela nde batu nyonso akenda alakisa biso yango alors c'est important et puis biloko ya lobi que Kabila détruit alakisa comme tant Joseph Kabila yaki akutaki eloko boyezo sala boye nde tant Joseph Kabila ye abomi yango alakisa yango. Deuxième chose na landaki na débat wana tango Jean-Marie Kasamba talisa ye biloko Joseph Kabila sali ya lobi za bad mais eza vraiment na ebité soki bato musu baza na niveau nini ya raisonnement soki ngai lelo ndeko Flavien n'est-ce pas naza chef de l'État bad a financé loko yoko lobaka ezali ngai te munasali yango pourquoi mais eza lokola ngai na epa na bindeko Flavien nazangi mungu apesanga mungu analesa bana na ngai mwana na ngai kolobaka ndeko Flavien ndalesi ye non bada koki koya ko financer eloko bada financer parce que Joseph Kabila a sali appel na bad peut-être nazangi mo mosolo bakiselanga to tunga ba stade to tunga banzela est-ce que gratuité enseignement ndenge zabo financement pe uti libanda c'est pour autant ndeto kolobaka no comme financement uti libanda gratuité enseignement et longo ya président Félix Tshisekedi na gouvernement ya FCC cash ya coalition et comme ya bato ba financer qui ça c'est quel raisonnement? Alors, niveau qui m'a passé, nous parlons du manière générale, nous recadrer, tu vendez les dossiers à Mokunate, nous parlons du manière générale, ndenge buzoba, mutu ekoti, na katia bakambi ebele, ya musique, to moni yango totangabe, watanabe babengi sakayepe devant la justice, c'est ça les mara ba musiciens chrétiens, ebele ba musu ba ko samba ba dossier ba viol, ba pasteur ba ko samba, ya ba église minene ba dossier ya ba viol, boko mona makambango donc eleki buzoba eleki. Ba mususu ba dignité ba ministre na ba bureau ba sala biloko wana donc pona koloba ete et salema ba pasteur mususu pe nzamba satika bango kala po ba sala ka yango donc lelo to koloba ekomi kozwa siko en plein mutuna na ngeza boy ba tu mususu ba lobby que ezali complot ya FCC na dossier ya Mukuna na kena dossier Mukuna na binyo sauté mais na otali Mukuna pasteur Mukuna o ebimi ezali montage ya FCC bon ça de loko la bino la FCC peut bobimisi yango pour salir parce que y a une éveil patriotique pour la collection ndenge Kabila bomamboko yo. Merci tiganga na répondre pour la question sur Kangwana Mukuna za muntu liboso te ya koleka na TV kofinga Joseph Kabila
akozala pe muta sukate pour esi to mesana bato mitema mabe koleka kokosela Joseph Kabila makam mais bomona image ya nani ya bolumbu ya nani oyo afinga Joseph Kabila FCC monté bimisi bolumbu na ye na koyebisa yo ke wana eza échappatoire justice saisir ye soki eza complot FCC akoyebisa biso ke mutu boye ya FCC nda banda kolongolanga bilamba mutu boye ya FCC nda tinda na kasi justice nde kosamba atika ko distraire na TV ata olengi na montage c'est possible FCC aza na kati te montage wana eza impossible ata opesi mwana muke ata mondimi na ye oyo bato be bakodefendre ka bato babengaka dadi s'il vous plaît okenda na église mpo na mukuna te okenda mpo na koluka Yesu basini yango ezolakisa bino adivorce akomi na bale ye wana tokomi komona banzoto na eza abomination papa un parent responsable okisi kokende na etonga wana te na mwana na ye na benga bakonzi église de réveil il doit être sanctionné sanctionner d'abord mukuna akende tiko na justice approuver yango qu'ils a été des montage oui okay. Mais na lobi boye Vital Kamerhe jusque là pe aza a joué na présomption d'innocence mais aza na makala na lobit azo joué na présomption d'innocence mais aza na détenu na makala nazo pesa exemple mukuna alongwa nanu ba suspendre ye justice ezwa dossier na ye ba benga a démontrer biso ke ezanga ite FCC nzoto ezanga ite nzoto ane za FCC ala ki ça voilà émission sili malheureusement malheureusement to monaka Watanabe to ki obatie na mutuka o parquet makala o alongwe o mutumo abenga ka bimisi bona habité to soki mutuka kazo samba ifa kinega makala donc muku na pe soki ezali akosamba ifa kinega makala na question pour bino beaucoup d'exemples na lobi boy Vital Kamerhe aza moindre te ozoyeba te merci mukuna justice ekende soki alobi eza FCC montage ya FCC bakangi bato FCC akende kofunda bato FCC oyo basaleli ye montage wana FCC oyo etindi elongola bilamba FCC nde esaliki asala eloko asali soki eza bongo akende kofunda. C'est ça, non? Justice, vrai dossier, Yangwana Mukuna, s'il vous plaît, allez-y, papa Mukuna, kene na justice loba, oye zangate, bako sinzo tonanga, justice na biso ko sala musala, et ko mene banquette, et ko la kisa soke za muto FCC nde tindage kata bilamba, salabo. Pe mona mwasi wana pe, akobima, il faut justice et ben ça. Na mona mwasi, na ye Mukuna. Pourquoi? Parce que, ba atteindre, donc moralité za lisusu te ba bebi sibana na minute aza mwana na yo ya muke soki ekutaka na téléphone c'est le pasteur non c'est papa Mukuna mais amoni biloko moko boye ya tina te toza ba bantu eza abomination pona biso ba kasayen so bi d'abord que komona kaka nzoto ya papa na eza malédiction. Mais imagine toi ce que Mukuna bakokolo na ye bana bandimi bamoni nzoto wana vraiment justice même si ça veut vrai aza quand même mutu passer ya mbote to mona ba passer rebele basati lo bakanga bango to bakota makala te ngai pasteur ali moso pasteur ali boso ben pour nga aza pasteur aza président éveil patriotique et comme éveil sexuel. Parce que tant on a mon vidéo na à la qui si biso pe makamu mususu a pe si biso leçon na ndenge na ya qui éveil sexuel biso ba marié donc akende ko samba makambu ke eza FCC na quantité mutatinda ki azate voilà c'est Maton Domingue voilà de junior petit balobi était tous en état de droit pour convoquer monsieur Mukuna bon convoquer non et bon héritier Watanabe plénier azala ba convoquer héritier pour atteindre au mœurs. Nathalie sur l'article 175, 176 la constitution na biso ezam abuki mibe kondeko Flavien. Ezam makambo ko tate o éveillé. Ndoko na bela privé na été asala ya vidéo. Papa, privé na o sala yango yo moko tala. Tant yo bebi sibana ya batu to moni nzoto na o eza abomination. Pour na biso ba africain, pour na biso ba kasayen, eza abomination. Justice ebengisa ye asamba. Soki justice alobe eza été. Ba conseiller makambo. Akozala laver na dossier wana. Jusque là dossier dans le bongo. Mais bili les aba vidéo ezali akokende osamba moi si wana pe bakotuna ye et comme akindenge nini ce que za Mukuna solo te akozala laver na makamuna mais président église de réveil vous devez d'abord
ko sanctionner ye mikolo yo ate le Canada TV pour un compte éveil patriotique mais ba benga d'abord pasteur pour les autres salir image ya biso to limela Yesu Christ. Merci mon amboka Junior Petit na banzi bato bolandi émission dans toute objectivité, neutralité, impartialité na lobaka o za émission babola ezaka émission pour na ko nuire na mototé na lobaka yango émission babola oyo to lia kangulu lito imo côté soki omoni o to lobi eza yango te bozali na version bato ba monter pe histoire wana boki ko ya na ko yamba bino o pe bazana la preuve contraire que ezali passer avec Mukunate ba pe ko ya parce que émission ya bato nyonso na lobaka yango lelo to bengisi ndeko parce que babaki te FCC na monter yango ya talisi ke no ba na justice ya talisi soki ezali montage ou pas ya zolo ba ke no ezali FCC te voilà bande ko balandi tozali kokoba kana okoba oyo azali na makanisi contraire to pe azali longa ko bakisa aki ko benga biso aki ko ya pour à contredire makambo ko leka me ko sala soni d'une manière générale ko mona kabilo ko na surtout ndenge ezali ko lekaka na ba réseaux sociaux bana nyonso ba ko zwa yango e bandikala surtout bandi ko leka parce que seconde suki zate parce que te zango kador makambo ko bakisa na moni réalisation ko na réaction on bani OK na liga na loba boye to tonga mboka na biso na kimia na bomoko toza na état de droit au salimbeba makambo koleka na TV kolela ezate kende kosamba et puis nazo bandela lisusu makambo ngana lobaka wa soki bokoyoka ngai ekosunga bino leka na TV critiquer loba mais botika kofinga et encore na beti sete oyo nyonso akobundisa Joseph Kabila na kimutema mabe ya lukuta ya koluka koyinisa Kabila et pas peuple alingaka ye nzambe ya ko s'en charger na bino mulongo eza mulai. Merci. Ah, voilà opinion. Voilà bande ko balandi to kuta lobi na invité musu pour beta masolo Congo pour que le mona bota na bino. Matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.